tika vidéo de GC les cas qui ont un problème parce que vidéo il est quand même YouTube abandonné au landango awa il y a ndongo mané ko loba yango nanda sali réaction bon maman tika oh ya solo c'est bon maman ils ont matanga ayo tala yo OK tala tala ya gabi maman tala yo kanga yo tala ngati yo kanga maman tala ngaya maman changa muna bumusila wano Bwende kisasa olosomanyao bwende kisasa olosomanyao yolele bwende kisasa olosomanyao yolele mama asiliki bwende kisasa asiliki za kaka makasi yolele bwende kisasa olosomanyao nafuta mandi na ngai nazofuta mandi na ngai yolele bwende kisasa nazofuta mandi na ngai nazofuta mandi na ngai mwana yolele bwende kisasa olosomanyao yolele Dotomania, mame kami. Bwende kitata dotomania. Iyalele, bwende kitata dotomania. Iyalele, bueno dotomania. Iyalele, bueno dotomania. Tana na boto na mai ya mtima. Na boto na mai. Aye kimbongwe. Omono di kimbongo. Likambu. Ça va? Ok, merci. Likambu mama. Mama za mama na ngai. Nalongola mama boy nazo mama msusu wapi? Hey! Wana kokufa. mama bwa mwana teo Wana kitu. Kulo boyete. Atali mo. atala ke mama landaka nyonso mama soka na mokilo ka liboso atala olamuka akoti douche asokoli ali afandi awa tv eza na smart tv abandi otala na émission abandi okotala ayeba information ayeba mambo ya goma nyonso ye ere amoni nini na yo wana mpona bakatiaka no na esprit sara yo boyi te otala mama mama kasi biyoka osala boni bazokebisa biso na mosika bozokeba kala na mosika yango wana nsambe na ngai nzoki eza nango yango wana te bato baboya mpango mpa batimile ya baotemeya kasi lea nde mutabengaki ngata nanga gabi kende eza bongo te problème eza nango te bato baoya bango tala mama même tout avant même tout ya alonza kufa mama omoni osepeli omoni apesi yo lisu owika bulungi moto abiba suifu bosimba ambuye moto Yesu. Loin maman. Ah d'accord. Ouvre la portière. Ouvre la portière. Bonsoir. Décarré basi à des mois. Moi aussi, malade, nous sommes mis au point de moi. Je suis malade, nous sommes mis au point. C'est malade, nous sommes mis au point. Voilà, il y a Gabi. Voilà, ça, ça t'a nous. Il y a Gabi. Bonsoir. Ok. Viens. Bonsoir. Tiens, bien. Hey, papa. Voilà. D'accord.
Déjà. Bonsoir, bonsoir. Maman. Maman, c'est venu. Maman, tika vidéo de GC les cas qui ont un problème parce que vidéo il est quand même YouTube abonné au landango awa. Hier nous on mané au loba ya on a dans cette réaction bon maman tika. Oh, ya solo. Non, c'est bon maman. Ils ont matanga ayo tala yo. Hein, OK, tala. Tala ya gapo. Maman. Maman, tala yo kanga yo. Tala ma dit yo kanga. Maman, tala nga yo. Maman. Changa muna bo silawa no. Boende kisasa olosomanyao, boende kisasa olosomanyao. Yolele, boende kisasa olosomanyao. Yolele, mama asiliki. Boende kisasa asiliki. Asiliki za kata na makasi. Yolele, boende kisasa olosomanyao. Nafuta mandi na ngai. Nazofuta mandi na ngai. Yolele, boende kisasa nazofuta mandi na ngai. Nazofuta mandi na ngai mwana. Yolele, boende kisasa olosomanyao. Yolele, boende kisasa olosomanyao. Lotomania, babeta ami. Boende kitata lotomaniao. Yalele, boende kitata lotomaniao. Yalele, Bueno, tosomania. Yalele, Bueno, tosomania. Tala na boto na mai fia kwa mima. Na boto na mai. Ai ni mbongo. Omono ni mbongo. Likambu. Ça va? Okay, merci. Likambu mama. Mama za mama na ngai. Nalo wala mama bona za mama msuwata. Hey! Wana kukufa. Maman bon mwana teo. Wala kitoko. Kulwa boete. Atali mo. Atala maman landaka nyonso. Maman soka la mokilo ka liboso tala olamu akoti douche sokoli ali afandi awa TV na Smart TV abandi tala l'émission pa abandi okota na be ayeba information mambo go nyonso ye era monini na yo wana po ba chana na street Sara yo boite yo tala maman maman kasi biyoka yoka osala boni bazokebisa biso la musika bozoke bakala musika ya mwana nsambe na ngai nzoki za ya mwana te ba babo ya bango pa ntinde ya ba oteli ya ba kasi lea ne mtabenga kinga tena na gabi kende za bongo te lea ne mtabenga inga le problème est dans la motivation ba oya on tala maman même tout avant même tout il y a on a tout fort maman mon c'est mon apesio lisu usepeli allez s'il te plaît tu la maman naye kotala mama. Allô? Oui? Bonsoir. Mpona
naye kotala mama bayaka kotala mama aboko pamba te mama bayaka kotala ye fo mama loba na yo nzambe apambola yo ozo comprendre ezalaka bongo soki epa mama fo mama loba na yo nzambe apambola yo ntango mama loba na yo nzambe apambola yo yo mpe osala nini ozopambwama c'est ça ya makasi oyo ndako na ngai yo soki naza na posa kolia bakamara na bauti poto mama mutu akolambela biso batumbi biso maboke awa maboke awa touche ka touche na ngai oyo ka touche ye mutu akosomela biso masanga aye nango wana tovandi na biso tozoseka tozolia tozomela mama ozomona o mama moko monene mama moko donc oyo akufi vraiment pasi makasi toucher le cœur donc je manque le mot mwana atiaka cotisation na ye bien soki toza na problème oka ya gabi natie yanga natie mpe ya mama natie yanga natie mpe ya mama yango esi bobosele coupe parce que atiaka cotisation na ye bien nzambe kaka ye mbongo ayebi ndenge asala makambo na ye ye mo mutu apesaka nayamba ekutu te natali kaka na nini na NTPC siko nga nabangaki nakantie makambo mosusu namoni touche nde natangi siko nga bi nini kaka donc momo nakomi kaka touche nini po toyoki sango ya kobela te toyoki sango te eloko moko te directement comme ça toperdre motu ndenge wana mwana akolaki déjà ndenge wana mwana moko respect soki amoni yo place omemaki eloko akomemela yo donc pasi Yagabi, namonaka bino plus bozalaka mingi mpenza na mama alinga par exemple mama oyo asali peut-être pourquoi bolakisaka bolingo mingi mpa mama alingaki ya mama mosusu parce que mama alinga aza simple na biso aza mama moko aza simple na biso alingaka biso mama alinga soki ozwi problème soki oyebisi ye te soki okutani na ye okolapa soki aliokaki yango mpa moto mosusu en tout cas ata oza wapi mama alinga akoya mpenza kosoutenir yo ozo comprendre donc aza simple na biso attaché na biso du na biso donc yango wana moi tolingaki mingi nyonso econcerne biso econcerne biso toza na kati ese bandi ebandi déjà te wana nafuti amande nafuti amande na ngai ndenge na bayesaki biso keno balingi boketa mama alinga te bato nde nalobaki nabi te poni bozoboya toya kotala mama boyeboyebe nzoka mama alandaki mama tomboki yango bina futa nano amandi na nga na bineli mwa bonyoma moke ça c'est bien alors na ngapu na bino moko pe artiste ko ye pas artiste artiste oyo bani na musaba sali surtout ici dans des connaît Gabi musaba batani oyo isala ba makambo na kitasa oyo éviter selon vous pensez matanga et qui n'a pas d'avoir de jouer veiller aussi enterrement et ça les mandé de l'artiste minene to ndengeni c'est le penser na bon biso pena penser na biso ezali to sala kande to les artistes na biso parce que toucher les cœurs az artiste pour comprendre azaki pe mama patiake présent groupe avec na groupe nemo bimba azo gérer siko to zalaka sima ba papa elombe ba papa masumu pona mwana ki pe mama masumu asali yango pe alobeli yango pe to za sima na bango donc o bango ba koloba yango biso to kosala no bo bive masumu nenga yaka mabe na lingi boyo te so fait tu te donc ce photo yoka kaka oye akoloba oya koloba yango nde biso to kosala nini to kolanda parce que biso to za bana voilà Yagabi toujours aussi sur la question une question ils ont biso trop dans ma commentaire ils ont biso pe moi pelé na ma mission différente to sali par rapport à fête ya major zolozolo tomoni moi des avant moi na makati kuna bande wa botiki matanga pour préférer plus fête éviter eloko wana bande ko na commentaire totiki matanga tolingi plus fête te fête ya major yaki déjà avant déjà ça kabula ki ba tozo déjà ba invitation 2 D
après nani aye kokufa après donc ezalaki bongo yango moni tokabolaki kaka toza na mawa mais lokapi bango basi baorganizaki basi basombai biloko na bango basi basaki badepense oyebingi ndenge ezalaka yango moni tokendaki mpe tosepelisa mpe major Bisadidi mais nde tozalaki toyebi keno toza na matanga makasi À ce qui sache, il est bandé touché en ordre de l'unité. Maintenant, fois, il y a YouTube, on dirait qu'il touché Penza, avec qui vient la carte à YouTube. Qu'est-ce qui se passe en attendant de toucher, gêne, pour venir Nicolas à YouTube? Parce que il y a Penza comme il se doit, on attend à toucher. Et ça, peut-être pas jouer à YouTube, ma carte c'était assez fâchant, la télévision en clair, on dirait, moi, le problème aux autres s'est passé, voilà, on se pose tant de questions dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un conflit? Il y a pas de mise il y a pas de makala moi qui équilibre moi qu'est-ce qui se passe l'absence à la comédie bon nayebi te bato mosusu bazalaka soki moto akufi bapréférami kowana bango ka jour ya banterrement bafrévoya jour ya baveye mortuaire bamisusu bayaka na bango mikolo nyonso bon ezalaka mpe mosusu mpe ezalaka ça dépend ya intimité ya relation nini bozalaka nango na bato ceci cela ozomona biso kwa toza ya touché toza ya mama yango moni tozoya ozo comprendre nga grippe ebetaki nga mais tant nayoki mwa bien abengi Yves nabite grippe mikolo pena mwa fièvre etiki nga yaka pena ozwa nga tokende ozomona nde bomoni toyeboye. Bon, maman, il y a une cotisation lobby, groupe et ça, la cotisation et ça, la ouais. Tu assistes à mine, il y a un scandale et bien, comédien, après enterrement. Le but que maman Linga, on se trouve à moi, on a vu que tu as maman Linga, moi, est-ce que tu t'attends à un scandale que tu as ça sur la service, au lieu de Bibi, de Kitake Mataki, en tout cas, touché à ça, Moutouazaki na kimia te. Touché pas Zaki na moi, Boloyenge na e. Vous comprenez? Vous s'attendre quand on a tout. C'est ma bé c'est pe bola mo ye quand ça tembe za bien biso linga ko ça tembe biso linga ko ça te bon ba pati on dirait $10 ti matali kolo yaka bolbi boloko bolinga mi ko tshaba mbongo ya tembe to moni déjà sortie médiatique ya Fanny Maswa pour alili déjà tanga bela ki butchaki mbongo mais ya zuka $100 tanga zo ba ko tshaba mbongo ya tembe zo mona na te tant bo to pesa pour lo bani attaque d'éducatrice à masse bato ba otala. Bon, déjà bela qui a mon numéro taza bon. Est-ce que c'est yo? Donc deuxième ça yo di Kambwezali. Vous comprenez? Di Kambwezali donc fallait alors vraiment te. Ce qui a lobby c'est que alandeli pina mbongo na e bazako zelisa e. Bazako zelisa e ti ba pesiete. Bon ngap na okamwa kamne mato pa dindi na kati ya makambwana. Parce que ça la rabelo ko ana te ya ko kongola mbongo sikoyo to comprendre na ebité a se retrouver ki kuna comment parce que nga na esa bango muto asimba mbongo muto asala mama mbongo il faut za muto asimba mbongo au moins nga na ya na efuta mama na ebete na ofuta muto asimba mbongo asala mama mbongo il faut za muto asimba mbongo donc mama to ko simba mbongo to ko kota na mambo te oh papa yo bi muta simba mbongo fa simba mbongo donc comme mbongo monanité parce que ce qui mbongo et to rappelle ba problème au moins la pe mbongo au côté mo elimwe ozo comprendre ozo côté mbongo elimwe moi pas 500 exacté et kendi e ke wat na liango te elimwe nango donc yebi yote ozo comprendre te ozo 500 loko simba mbongo ozo 500 sanini obambi oko sanini opesi poko même la bango sango te kendi 500 elimwe nga mutondi mbongo azati ko banda nga moko ya yo a woche panani ko chapa ni ndani mission o na na sala mbongo esima me panani baliza mtu ba sala do ya simba mbongo ah mais ya apesa rabi ezo dépendre na mutu susu oyo alinga ba problème te ozo comprendre mutu susu mona mbongo ekoti dengwana apesi aboyi miniature na mususu le omoni mbongo leza kebele okuna benga te okuna besko yo le rozo vertige osele ngo wenze lobe kuno sele ngo wenze comme ça lobe kuna wenze ça comme desa trois zongisa des problèmes ozo comprendre zongisa des problème voilà
C'est ça. la guide na bino na barrière oyo asoccuper na makambo mbongo déjà ya muta okufa te mais aleli déjà masifani maswa o lobi alobaka te elo mo lobi na retenir posi mambongo soko simaka $1000 te ke maman livre za pesa pesa ke banambo ke bana mambo limo combien 500 moi pas 500 ki 500 nazo je te dis ya ye limo combien na maboko ya nani ya mutwana ngana yebi uyo talite te ngana yebi na ngatenga zo mulaka makamde ezoleka selon na sepene ya Gabi alati liputa na fête ya major mais siko ilo reka musinga ya Gabi afani place mo bakter bazaki belé opusa nto pesa mbote obe lo biso te belé yo ko chiwande mais to solo la oh mama papa oza somo okoti wala ndele et comme singa image circuler ya Gabi apesi mbote te ka apesi message pasteur patron mais ovandi ba ko na bato belé major aotala boy kwa nini ngamoka oboyi babeto kara 12 ozwa na mbote ngana ozwa 12 te ponga mo mkonza 12 ngana yebela terrain o asima ngo na yebela terrain jamais la koki kokene bi na ko yabi ya ngana esprit nga bota mi esprit na ko l'esprit na yebi el siko eza terrain eza comment terrain ezo pesa ndenge ni na ko yabi ya te lo yengete so terrain na banga mutu te abanga te Teresa ina batambongo yo soko ni tika bobabi yo liputo lati ko ya $120 ngata na liputa te na te na samba na ngai asamba za combien te na otena poto be ngaka kenda poto otena poto yo kenda poto vous avez visa combien d'années il y a 3 ans ça me taper selo yango mbote en Luzolo artiste combien voilà dernier message na yo na bato ba tala biso ya Gabi na yebi kende mo yo tala mama linga awa bato bilé ba oyamba la biso ya banda mama oui ba liboso na ya moi grippe tout senga makasi la fièvre siko nengo yeboye o contribuer na yo mombonga mapa café po nga ba caméra za na olinga mama linga mona nga mo pe na mona po na bisa boya Gabi ya mabo pamba te yetanga ya gaboye comme ala visa 3 ans kinda rapota la tarapoto te na kenda poto penza ya na bi nga pe na ose l'enveloppe ya mutapoto osa na défité te défi nga la chambongo te ko debi batutu boya ba ocha na la biso makambo na ta téléphone e pesa ni mama te na sa pesi lati sa $100 ya Gabi aye matanga pesi $100 ya mapa combien de pistolets za kuna kuna matanga bali ya pistolet $100 mama linga zui ya Gabi aye donc ça mutu so kocha fo sambwise boye kasi tozo kasi bayaka ka munoko mama yo kuze ba eno ko sali o cheba ngobi oyebi comment chaîne na YouTube ezani bolembo officiel écoute ça peut mon roi ya bango te moche $100 félicitations na kamale male nga préférer ka na lia na mela na futandako na futa bien Air France na ke poto c'est tout ba billet te Air France siko ngalo bana la vérité ya Gabi okota kama vrai ou faux po ya awa ezalaki appel ya Yves Pandé etinyo ya matanga lelo non Yves abenginga na Yves na bi na yo komozo kende na moni okenda ki matanga mais ozo kozwa ngati moyebi pe bandali bien te na yebi siko na tambola mingi na ye ya koma na ina chéri nanga yo ajouté ozo ba mike te ngazo ba mike te jamais bon na ocha geta olobi na ocha geta pesa mbote mo batali basi na ocha geta koteli te na si ça déjà ah non pas moi ça c'est pas moi c'est pas moi voilà c'est pas toi na bi que bambote na batali yo na pesi ba oso bambote toza matanga to ya matanga to lela na ba o bazolela donc moko na biso atiki biso ça fait mal au cœur lobi pe kozala ya biso parce que eza ya mutu nyonso nzela ya mutu nyonso nzamba pesa kanza mipazwaka ngana komona eloko mona koma kobondisama na kozana na oki pasi na leli mais na bondisami parce que na yebi que eza nzela na biso surtout to lo bana biso ko komaka to banga nzambe lobi nango to banga nzambe to komi ko dongola bijou la reine tozo mona ke tozo banga na soka nzambe te ba matanga ezo za bebelet mais tozo banga na biso kaka nzambe te matanga to ya buibui na oto tala ba utu kwazo benga naza mwa ezate buibui ya kufi ngabi est-ce que ce buibui ya kufi buibui ya star est-ce que ba tebe meleko le kaka boy voilà ça nous passe hein non ki mabe makasi ya Gabi ona ba boma ote na ba réseaux sociaux nga na ba boma ngate ba c'est la ni nga la yebi
ngande kam na bomaka. Oh, yo bomaka. Bomisi sanga ka bato, mais non ngaba bomaka te. No ya ka matanga bato. Bomisi sanga ka bato. Ya ka matanga bato ngoyo bo. Na ya kaka. Mais yo pokufa total appel longo. Natala ka na miso ka bo. Yesa bango kosa. Bozo kosa. Merci. Ola akanobo na mama ndenga vani a féliciter ngala lingaka boye ngala liya Gabi félicitations na yo. 280 000 batambongo na moni ba pesite. Mais ya Gabi asima rambo yo oyo zo monga matanga soko sima rambo te boya ko simba monga matanga $500 ya balanda nini basimbaka te babiso tosala mwenga sina simbi papier wana na bimisa mbongo eme lokwa bakumba ko fartanga respect ya omona na déposa nga za bimisa ba 8000 bavie nanga bango ba libanda ti nga za ba 8000 na bimisa ba 6000 ba $7000 o regretta ba boto on se comprend te ba boto la nga te nga na teti na kosala calcul nanga boye so abinanga oyo esali bo esala bo na sali oyo esali bo oyo tika na lema kokoto nanga po ezalaki ba unité nanga naliaka makokoto nanga po yaki unité nanga so napesi oyo topesa famille yango oyo topesa papa ya bango yango oyo topesa boye yango oyo boya ok oyo tosala nde unité pesa yango totya na caisse oyo totya na boye oyo makokoto etikali bobosana 70% emoko ale félicitations ndoki Voilà, arrivé à Lisbonne, fondation ya président la DSOB, omoni président Lombe Plaza awa. Artiste, comédienne, puis tout moni. Bon, l'ex ba caméra boya, bon mon président Lombe ya groupe Simba za awa. Oh bon moni biso to lingaka boye tant to to mona ba comédien bazo lela na bande ko na bango, yango elaksaka ki baza vraiment ensemble, président. Bonsoir. Ça va bébé? Ça va. Voilà. Arrivé à Lisbonne Fondation, il y a président de la DSOB. Na matanga tokuta déjà président Elombe aza awa wala visionnaire groupe Simba tomoni président Massasi aza awa et premièrement bonsoir président. Bonsoir. Partout tout le monde ba la biso toye awa na matanga et pas mama linga obotu perdre moko aza artiste et comédien kozala non seulement mwana ya collègue na bino premièrement message no kozani na bato ba la yo partout tout le monde tokuta bino bovandi awa na lia matanga. Le message est que mwana okufi azali mwana biso aza leki te camarade te maza mwana na biso donc eza matanga oyo ezwi biso parce que ya sipi mama linga azali moko na kati ya groupe Salongo ou tokolela na ye toza koaccompagne ye na pasi oyo ezwi ye ya liboso pasi oyo azali nango ya santé na ye moko nano la personne qui azoloba nano te mazo sala na ndenge ba mime et vous devez comprendre ce qu'elle a besoin de dire donc vous en un exercice wana passe isa na ye parce que ezaka aussitôt dit aussitôt fait mais
omona aza na posa ya bino bocomprendre te epesaka na nervosité parfois ya liboso ya mibale akufeli mwana lisusu na eta na ye akufeli mwana donc azolela double donc aza moto esengeli te toaccompagne tozala na ye de façon ke tolongolaka ye kolela wana ta susi wana ta moke moke elongwa donc tous nous sommes obligés ya koaccompagner nayebi ke bino boza baéducateur ya masse bato baotala bino toyebi ke moto abotamaka akufaka lelo ndenge akufi boye esenga susu il faut bacontribution esalama bamoyen botia mais na monde na bino mo baartiste tomoni basorti médiatique moko esalami déjà lelo pour dire ke eza na moto oyo abelaki bacontribue mbongo mais na maboko na ye ase retrouve na mbongo wana te azwi kaka $100 oyo eza Fanny Maswaku oyo ase plaindre na TV message nini okolance na bato lelo baza baorganisateur ya matanga oyo boyebi ke bocontribue mpona oki botie déjà $10 ya Gabi awuti koloba $10 à chacun mpona contribution bokoki koloba nini mpo mbongo déjà ebimi oyo emonani te na maboko ya moto aza bomoi nalingi tolobela likambo toza nango awa nalingi tokenda les à côté te ya tolobela non Maswaku mutu akufi awa ye mutu akufili non alo tokotanga ye te c'est ce que nous voulons éviter tolingi kolobela makambo ye aza kuna awa ezali likambo ya touche mwana malinga akufi donc so balobi ke cotisation $10, on donne, c'est lui qui en a fait donner, à croiser les bras, ouais, à côté nyongo. Donc, tout le belate, tout ça, ça, makambo ya kuna, mutazo kimbongo, akimitonine, wana, les organisations, ils ont, batona, ndenge na bango. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, tout l'andela, tout ça, ça, pour éviter, polémique. Nous n'avons pas de polémique. Ça, quand on parle de fashion, on parle des groupes salongo, hein. C'est les groupes salongo. Les groupes salongo, c'est pas Wansango te na o makamsu to mona wana ya polémique. Au final, ko sala ba critique, nous ne voulons pas ça. Ça ici, c'est les groupes salongo. Ça vous choque aussi, vous êtes des éducateurs de masse, vous voyez tout ça, ça vous choque aussi? Oui, mais naza mutu. Yo kansinga so bapinga mundu ki bobabi tirer na ko tirer te. Naza pena bulu muswelo Oh. Président. Na bulu muswelo. Elaxini. De so bapesi mundu ki akolali sango boya teli na ndote. Oh. Eza ine, oza ti mutalo ba makoti na kaka. Naza moto eshokaka biso parfois so likambo eza mabe ezali mabe. Likambo ya mabe eza mabe. Donc ici, c'est les groupes salon. Oya koya to le na maman linga d'accord. Oya te ayete. La vie continue. C'est tout. Merci président. Tomoni président Lombe yo. Aza abomo na koma équipe mobimba babi mutu nyosa lobarate eza organisé ba porte-parole bazali bomoni vraiment ça saza wana pona koloba to kopusa na pe awa tomona voilà tomoni mwana ya mama bolingo aza actrice comédienne ya mboka na azala actrice comédienne wana zavé to ya nana. Bonsoir maman. Bonsoir. Partout tout le monde va otala yo oya uti kokufa za ndeko na yo bino na bino bana ba artiste premièrement ya kolongola deuxième oya za premièrement message ne ko za ni na bato bazotala yo c'est bato ba première fois message exact toza na matanga ndeko na biso akufi et deuxièmement quand ndeko lobi kombo na ngai Nadine Tumba Odia mwana maman Boli troisième pas ya maman Boli. Merci tout le monde pour na papa ayolela bin ayolela na yo bazaka na organisation na bango moko ya bana ya artiste côté on a besoin organiser ndenge nini mazala par rapport ya ndenge to mona ki bango pe basangana ki alors ya rapidement du corps ya maman moni nge basangisa ki makambo ndenge kendaki ebite na ngamu na bino bana organisation zo sala nini pour sala nini pour makambo. Je crois que vous avez une information parce que vous avez qui tango ya ba obsèque à maman. Au monaki oyo bande konanga basalaki par rapport à maman na bango par rapport à tantine na bango tata mwasi na bango maman l'équipé maman kulutu na bango. Donc oyo aza ndeko na biso. Je pense que organisation ekotikala ndenge to salelaka yango parce que structure na biso eza bien organisée. Structure na biso eza bien organisée, toujours se préparer par rapport na yango et organisation na biso moyen na yebisa bino yango sikoyo. Exacté, mais je crois que bomona ki yango
heure ya baobsèque maman, je crois que cela sera fait. Ndenge moko ndenge tosalaki mpona maman, ndenge moko mpe tokosala mpona toucher oyo aza ndeko na biso. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mama, if love is crazy, love is funny. Bana ya français shalom na zana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pona ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato ya ba maladie babikaki bato ba sans papier bazui ba papier bino moko botama ba témoignage. Shalom le frère, moi je suis le jeune du Congo Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui, j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade, j'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds, même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts, les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds, je sens la chaleur sur mes pieds et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, la délivrance en privé, nous avons une salle. Nous avons une vraiment où la Bible, où tout ça est là. Bega papa ayeb sarabiso tika nyoso na sima chanza meliboso ngana yaki délivrance na yaki na ba marié de nuit na yaki na ba masque vieillesse nzambe asali ya longoli ngango na saki atana musala na ubenga na usala te mais lelo yo bangoma na musala na ko boya me ba bonde langai fona keka musala e abi bale na kina ndeko na kufa kipenza me bana musala mukola ngo ba sambelaki lelo na ubaleki na ngai azana bomo ya biki alamuki nzambe asali lelo yo na sengo papa Moïse mosali ya nzambe ya solo penanga na moni pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bobenga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba air na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato ma baladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato oyo baza ba blocage bakobika dans zela bino nyonso tout na moto. J'envoie les feux sur ton oreille. Je ouvre ton oreille. Je ouvre ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa. Kinshasa déjà bosunga kaboyebi. Tozana quartier Kauka. Tokangami na université Kimbangiste. C'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina. Jésus est mon papa. Na Goma. Kolo apesa ki initiative. Topana na Goma. Ça fait déjà une année. Tozana Ophelina. Jésus est mon papa. Na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants. Nenge bozomona na Bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vendre la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbezali par rapport à la situation ya mboka par rapport à certaines réalités aux passées na mboka nde nazo senga bande ko nyonso ba vrai patriote nyonso
tosunga bana oyo bazokufela baparent na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage naza juste simple individu oyo nzambe apesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu nazwi capacité ya kosunga bana oyo combien plus fort l'état nde nasengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga baofele ya Jésus ya mon papa Goma bacontacte biso na numéro bozomona numéro na biso eza plus 243 89 72 32 229 tozozela lisungi ya bato nyonso mpona bana oyo baza na Goma précisément mpe baoyo baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote tosalela mboka na biso ata mpona kosunga mpe kobokola baorphelin na kombo na Yesu napesi bino mbote mpe ciao merci. Jésus est